Pour nous en mental ba winner ya bato ba kendara tina suka ba objectif na ba so a tracer loko moko alors que tina suka ya objectif na o réussir objectif na e faut na trois éléments na pe ça o call sa mental no ba vainqueur bato ba perdre raté ma elo liboso faut na pourquoi pour na nini osala likambo ni osala faut na pourquoi mo profonde qui elo ni osala likambo na ozi décision o changer vie na yo quand ozi décision osala likambo quand ozi décision le loko ma Mutambongo, ozi décision de l'offre la business moko, ozi décision ou on sala vidéo na TikTok. Pour na nini, faut ba pour na nini osala loko osala na. Faut na pourquoi mo profond. Parce qu'on a pris exemple, ndako mo ezozika. Mwana mwata na kata ndako ane ezozika. Ndako mo ezozika pardon. Mais mutuma bosa nini mal ne ambonga, bosa ni 1000 € na chambre na ye. Alobiki, est-ce que roke ezilanga 1000 € na chambre ya vanda ko ezika. Oboye okota ya msusu ba. Ndake ezika. Na bebi sapona nga olinga te ona 1000 € ana zona 1000 € msu mais so bebi soki mwana na na kata ndako na zozika na cirque après okota na ndako na bimisa mwana yo avant que ndako ezika nyonso kwa nini osana pourquoi moko profonde ka échanger na ngote mais ezaka ki motivation eloni e remotiver yo pour ça le kolingi eloni ko ekolongola ba risque ne sozo mwana na nzela na ba kubanga soza nango ndafoza na pourquoi moko profonde et au salon comme décoller n'a pas sous-aller et motiver pour un avion ils aura dépassera plus d'énergie dans le décollage qui serait massif licolo mon so comme des licolo c'est bon deuxième élément faut changer d'identité now faut comment mutum soit sika changer d'identité comment mutum soit quoi pendant ça là par exemple ça footballeur abaninga na mela masangate na mela shimbogte so ba pisi masangate a s'identifier na o ya zali identité na yo eza ba histoire obetela na obetela na mutu na yo za ndenge omonela er mo vanda nga za ndeni ndenge yo mona ya ngone za identité na yo parce que babiki mutamela masanga ave identifier ki a muta masanga mais soki ki muto amela masanga ngatika ko mela masanga so ba pesi masanga lo banini ngai na mela masanga te pour wana changer identité mais so babiki nazo mela na tiki wana ozo s'identifier ki mutamela masanga mais faut baki ngana mela masanga te wa mutu msusu eti ba kongole baza ongandule mano monika la dinko lata ba sap wana so s'identifier na identité na bandule man mais so ngo changer identité na yo obangana mutu wana te ko mutu sika faut changer identité na faut créer héros moko we awa sauver vie na yo faut créer héros moko bendezaka na ba film mo na ba artère héros moko aza prêt ya kotanga ba livre aza prêt ya ko ça non c'est senga pona sala pona vie na changer faut créer héros moko ya vie na yo ou akozala après osala nyonso la mka 5 heures ko ça sport osala changement ya oyo za après osala te faut créer mutu moko ya sika na vie na oza après osala nyonso oza après osala ngote ya mabingi faut na héros mais ce que ozo créer héros wana faut baki okompe na ennemi faut identifier ennemi na yo comme identité na yo ya kala et comme na identité na yo ya liboso ki nango bolembo zaki na ngwane comme so ennemi no numéro 1 ya vie na yo et comme numéro 1 ya vie na yo kola la trop et comme ennemi na yo kolia biloko sengolia te eza yo ennemi na yo ba comportement na kala eza ba ennemi na yo pauvreté et comme ennemi no numéro 1 manque de courage au sala likamoko frosala et comme ennemi na yo parce tala ni kanisa ba makambo comme là na vie ba problème comme là yo bakambo o salamela na vie ozaki nango ondimaki ndeti ozaki satisfait na vie na yo wana eza ennemi no numéro 1 so faut avoir revanche na vie oyo ngal na vie na ngao na oza revanche na mesa melanga na vie na changer vie na nga lelo oza décision lelo na changer vie na nga na lisu vie na nga za la beauté dans ceux qui ont eu décision de changer vie na au moins vie ne changer pour ennemi na yo au moins ennemi no numéro 1 ana na vie nyonso bato nyonso et biloko tout na vie il a toujours na deux côtés na plus exemple ceux qui osana comme héros ya vie na yo oza pe na ennemi mongo pour nini osana adversaire ennemi na adversaire na yo pour ntala na football so tali au moins na Messi Cristiano so tali na musique au moins na Ferré Fali Mso JB Wera ok na équipe de football minene on a Real Barcelone au moins na ba pays minene ba puissance mondiale au moins na Russie États-Unis en fait
toujours aux un ennemi moko ordonnant tu vas combattre yo parce que moto za na pona combattre za na pona a motiver au kende d'avant a motiver ça la bloko za na pour ça la te parce que yo saliti ennemi no zo sala parce que yo lala po ennemi no alemba te ennemi no za na ana posa ko comme nene ana posa ko sala le côté ana posa ki ba projet na simba te ennemi no après ko détruire vie na yo après aussi qu'on a distraction ba TikTok mais ce que héros na yo mutu créer asika azana po ya ko sauver yo ana po ya ko pesa vie ya malama ana po ya ko sombelo ya ko memona niveau mona o komate parce que pour nous regarder image ya héros na vie na yo faut travailler toujours na nini na fonction héros no créer la personnalité créer faut créer mutu mo ya sika mutu mo sala sport non so azana tout mo bien aliaka bien alala bien mutu sika so créer comme héros na yo wana yem dans le combattre ennemi na yo pour ennemi eza ancien identité non ya kala vous créer identité sika pour ne combattre ennemi non ya kala et combattre ennemi na o dans la vie vous a toujours na ennemi moko azana a motiver biso pour biso sa makaba malamu et so mais ça quitté Cristiano pas un grand joueur te so même fallait ça quitté même faire pas un grand musicien te et toujours na mutu mo pousse à ramninga donc yo veut luka ennemi non identifier ennemi nini ozo bloquer vie na yo créer héros mo na kati ennemi wana à combattre ennemi na yo wana beaucoup mon adversaire pour ceux qui au sale le côté ennemi non au sala merci vidéo na ngazera pona o wana mindset ya winner pour la courager année na biso 2025 pour changer vie